Moi, il faut comprendre que zali aide. Toloba qui aide et outil, et zali mon et outil na hébreu. Et ni koloba ezer. Ezer, bah traduit en littéralement, bah lobi, ezer veut dire protection, veut dire soutien, veut dire bouclier, veut dire secours, veut dire mutu oyo azali ko soutenir mutu mususu. Donc ezer oyo to bengi na français aide azali mutu oyo azali ko soutenir oyo aza na besoin oyo aza na besoin ya kozala soutenir pe kozala soutenir sur tous les plans ya vie. Yango mama oyo zolanda biso, papa ozolanda biso, esengeli comprendre que Nzambe azali bongo un grand stratège. Yango pona kopesa vie na mokili esengelaki azwa temps pour créer l'homme et puis aye kozwa likanisi ya kosala mutu mwasi na mopanzi ya mobali pour que mwasi azala bongo molongani akoya po kozwa parti ya mutu parti ya makolo asali mwasi mais azwi mopanzi pour dire que la femme doit toujours être à côté de son mari pour que pour construire famille ensemble, pour construire avenir ensemble. Donc bah toujours tant qu'on est dans les balles, qu'on a l'intention à quoi qu'on soit té, on est là quand on soit dans les balles té, mozali oyende kotika quelque chose pour que pour construire ensemble. Parce que dans les balles il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas un perdant, il n'y a pas un supérieur sur le plan. Il y a construction. Il y a base, il y a famille, mais chacun donne sa part. Moi, ça pesi par naye, mon bala pesi par naye, de botongi, mutu otobengi, moana, et moana zali résultat, il y a, n'est-ce pas, amour wana, affection wana, entre papa et na maman. Tolobaki de commencer de komobal. Ce qu'on comprend ça, c'est à RDT, tu auras des difficultés, il y a cause à la moisse malamu na kati libala. Ce qu'on comprend ça, c'est à RDT, on a la difficulté, on a une bonne fiancée pour olobi okoto na kati libala. Le lo ba jeune fille le lo ebele baza kotaka bazali kotamba bitamba tambola mutu likolo bazo mazo ça parce qu'il n'y a pas une base. Et l'émission Mariage pour la vie vient, c'est pour t'aider à comprendre comment je peux dire, comprendre qui vous êtes, comprendre qualité il y a vie au esengeli o mema pembeni ya molongani nayo. Donc tolobaki awa que mo aide elingi kaka koloba na biso un soutien, un bouclier, une compagne, une assurance, une sécurité, une protection. Tant que moi ça pembeni nayo, tu as une assurance, tu as une protection. Ozana na ba doute parce que oyebi ketan nozonga na ndaku bilo nanga kolia bilamba nanga nyonso et ozala en ordre, c'est parce qu'il y a une femme qui fait ça pour toi parce que azali mutu azali ko sunga yo spirituellement, physiquement, conjugalement, nyonso la femme doit savoir jouer son rôle. Tolobaki wana tolobaki na émission elekaki na émission tozoloba lisusu que le mot aide elingi mpe koloba poutre ezali bongo oyo tobengi neti colonne to ba oyo tobenga mingi na toiture base ya toiture parce que poutre nde ememaka poids ya toiture ememaka charge ya toiture. Donc poutre ezali eloko oyo ezali komema charge ya toiture, ezali komema charge ya ndako. Donc moi c'est azali comparable un peu lokola poutre pour la vie de son mari, pour la vie de son époux, pour la vie de ses enfants. Maman ozali soutien, maman oza n'importe qui te, maman tu as de la valeur, maman tu as de l'importance. Nzamba comprenant que sans yo mobile nous a un problème et sengelo comprendre que yo ça permet na mobile wana ezaka po cha makele l'été ezaka po au déranger vie na été mais sengelo oyeba rôle na yo. Il n'y a pas un meilleur mariage. Tout mariage a ses problèmes, a ses difficultés.